betobe bokotobe na YouTube bobetobe Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatinyaso Kilongo TV bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Chers téléspectateurs, vous qui aimez Télé Surprise, notre émission, c'est vrai, c'est un peu triste, vous avez vu. On est ici à Massina, Siforko, où nous sommes venus rendre visite à une famille, à un frère qui est malade, il est vraiment souffrant. Je peux le dire qu'il est déjà moribond. Si on peut soutenir ses frères, si on peut penser faire un geste d'amour à ses frères, ça fera du bien. Il s'appelle donc Manzambi, je vais parler avec sa famille, je vais parler avec eux. Suivez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un geste de bien, certainement Dieu vous bénira. On parle avec la famille. Na papa besoin de oyo azali leki na ngai. Leki na yo. Suka yeli bumu na ngai. Nde Depuis Béli et Sali Tango Boni. Ah papa isani mikono 17 ans. 17 ans de Béli. Landa Béli boye. Sali 17 ans. Nde eloko azaki pe kotambula ye moko azotambula. Sikoyo lokola makole komaki pasi kobenda tindenga yo kovanda boy ayokolala. Eza maladi nini? Maladi papa bayeba kango na dipitari basarisi bizame wana bakoyeba dipitari. Banda 17 ans bosasa examen te. Mbongo nakozowa papa ngai nazadi na ngai veve. Nga nazana na ngai veve nazape na mobilité kaka tozoko vivre kaka boy. Donc 17 ans, mais vous savez examen afandi ka ndako. Afandi ka bwana ndako. Baminganga bakoya bazai koya awa pesa masuba pesa salite pesa makila bazokende kozwa bakoya réponse malaria difoidi kaka bongo. Malaria tifoidi ambo bazoki sezaki mela. Bazoko pesa bakoya biso soma kisa malaria soma yetifoidi osombi opesi muntu kaka bebui. Côté le matin, kotambula te. Combien d'années faut même au hôpital pour 17 ans zébélé. Mbongo siko yo memele ye ezala kite yango vanda na yeboy papa ko lio kotupasi na misère kaka boy. Mona nani? Manzambi. Azoloba. Alobaka. Papa Manzambi, bonjour. Bonjour papa. Siko ndenge ni? Papa pasi. Ndenge sera otoko ibsabino nadala ko tambola mais nadoko ko lisusu te. Banda 2004 pasu ezwangai donc ndenge zali banda 2004 lelo tozana 2020 ndenge na fanda boye na bimaka libanda te ezala moza makasi na kana kati ya ndako donc passe pona ngai ata ko sokola oyo moya ko sokola ezali te sera ko tia kende na zamba po sera dana mobilité adana moto ko sunga ngai te pendant mutu oya ko sunga ya zalite sera opina zamba côté ya RVA alokoti bakoni akoya wana akamati bakoni ko teka mba mutu mona 3500 wana akamata somi 5 alongo 500 asomelo savon ya kosukola bilamba tala ndine zalao bilamba ya kolata zalite kolana ngai na pasi soka teki wana asomelo kolea fufu asomelo tomsuna balabala oyi kolia ezala ne tusingo sala kaka oyo komona akobenda yo ti azipo achelo place wana ofandi osali petit besoin après na osali petit besoin wana akamati akei kobwaka na toilette ndengo zokolala po ya masuba ezala pembeni soki azali te okomona kosuba na bilamba donc moi te Nzambe ya solo ko mingi te eza pasi eza vraiment pasi bandeko baolanda yo bandeko mtema malamu bazali ukoyebisa bango nini? Bon ndenge ezali wana papa
bandeko bato kolanda ngai awa soko mondi boye bato bazalaki koya kotala ngai bato koya kotalaka ngai nayebi mpe bango te bato ya mawa bazali bato ya mawa bato koya bato komona na pasi oyo na ka oyo naza na yango nabimaka libanda te kosuba na ndako oui manzambi okoyebisa bandeko nini oyo bakosunga yo okoyebisa bango nini balanda nalingi bandeko oyo basunga ngai balongola ngai na esika oyo place nafandaka place oyo ezali mpe ya biso te nazali na difficulté makasi soki moyen ezali bamema na hôpital so bakoti na hôpital bayeba malade nini ezali mpe ozwa soin bamema ngai na hôpital balongola ngai na esika bamema ngai na hôpital nazwa soin bon soki nazwi soin ekozala malamu mpo bino boyaka kotalaka ngai mpe bisika wana ntango ozwa soin okobika okóma no malamu aya manzambe batamte ya malamu bamona na baosunga mama ndeko manzambe azali kosala wapi azali kosala epai te azali kosala bilanga na twenge na twenge kote na jardin kote basalaka bilanga abalaki na ye te aza na ye te yo mpe bandeko baolanda yo batamte ya malamu mpe bazali tala kuna oyebisa bango basunga manzambe tala kuna eloko nazokoloba bosunga manzambe nazokomona pasi papa ndenge naza boye amemi na hôpital bamemi ye babiki malamu ya liboso boluka ye esika nakena kovanda na ye parce que awa esika novanda ezalaka esika na nga te mokolo mosusu babengana nga na 1h du matin nabimisa ebembe oyo nakende na yango soki ye manzambe babengaka ye ebembe nabimisa ebembe na nga nakende na yango papa epesanga mawa ye bando olela nga mpe na bando olela na bolingo tata nzambe lokola nzambe atindi bino bosunga ye bosalisa ye na hôpital bolukila ye ata esika natya ye navandaka na ye nasalisilaka ye soki bolingi koya kokotala ye bozokoya kotalela ye kaka wana soki na awa problème pasi papa ata ndenge aza awa kasi ndenge abele boye abimaka libanda te yo ofutaka ndako na bango nafutaka ndako na bango neti mbongo ya koluka ozokoluka bazomona mabe tala nani liboso neti kura na longola ozokomona esika oyo ezali te nde nafutaka bambongo ofutaka combien nafutaka mbongo te awa nafuta mbongo te ezali esika ya famille nde balinga ngai te nazalaki na mwana mobali jeune garçon lokolo yo boye na oya awa babimisi ye na ndako kofutela ye awa aya kovanda aluka mbongo kofutela ndako mwana nga akufi ikamte mama za makasi nete pasteur kosi soki tokosala geste wana eza voilà toyaki na pasteur kosi aya ndeko tozala na ye fondation Rabbi Mavinga pasteur tosala remise nous on va causer ailleurs donc eza na bandeko oyo bakanisaki bino aza mokili ya poto couple moko eza na Autriche nde bakanisaki bino eza na mbongo na kati awa okovérifie mbongo me oloba no monta te nasuka nde tobenga bato wana mpona transparence nde kobimisa nao te talaka omoni eza mbongo esunga bino olobi nini mpona bandeko bana Autriche batindeli bino yango tala kuna nalobi eloko te napesi kaka merci nzambe apambola bango abatela bango apesa bango longue vie na nyonso basali mpona manzambi oyo eloko ebwakama kasi bango balokoti yango napesi bango merci ya koleka nzambe abombaka bango na samakila na ye merci mama okende hôpital po bazwa soin ya manzambi oyo baso eza maladi nini so nzambe asungi eke mbongo emonani tokoluka tokoya mpona osombi mpe mwa eloko mwa fufu mwa nini mpona kolia mpe ezalaka kisi soki moto azobela azolia te ezalaka so pasi lobi ya kolia wana yayo ozokoloba pasi ya kolia omoni saki wana evandi wana fo nakende zamba naluka
tantôt moi 3000 tantôt moi 2500 saki oyo evandi awa nakendanga na zamba na Congo wana nyonso wana nakenda koluka mpona nini mpona ye azwa eloko ya kolia tantôt mikolo yango zwi te alali nzala na savo ya kosukola ye bilamba kamte mama mbongo wana olongoli moke osombi mwa eloko ya kolia mosusu omemie na hôpital mais olongoli moke bolia mpo aza makasi mosusu omemie na hôpital eza pasteur Kosi qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'état ya Manzambi? Merci Papa Rabi, je pense que ça fait mal que la moto en dehors ça bon vous voyez mon gros subitement avant de boyer 4 ans 17 ans maladie ils a vraiment pas si ils a âge à moi mon gros bozola ndabiso ils a âge à ndeko mon gros boyer âge à maman mon gros botaki parce que souffrance au union sur mona je sais que celui passe l'équipe mais maman Jean-Baptiste tant passe comme une vie naie Jean-Baptiste a ngaka bima muki na penser et Nzamba pambola no couple o bakanisi ndeko na biso Manzambi à partir d'Autriche Nzamba pambola bango yebele koleka et Nzambe asunga pe bato mitema malamu bato baza touché déjà l'événement na vidéo au baotala je sais que monsieur ba ko aussi ça on te déjà passé surtout celle ba geste d'amour ma mère on a vu ça affiché wana ni ma papa a déjà affiché l'écran ni mon a affiché l'écran surtout celle geste d'amour ya ko tinda to sangisa mukim ki to soutenir ndeko Nzamba lo azanga te ko pambola biso pe bandeko nyonso ko contribuer pe so partager ka image oyo atana bato 30 ata mutu moko azanga te ko sala geste d'amour et ko sunga vraiment et ça fait mal ko tala mutu azaki mo komi ko vivre vie à dépendance tazo dépendre na mutu ko simba ye mutu ko lamusa ye ce n'est pas facile nabi passion moi muki parce que koko nga bela moi mkizaki simba tabu ça fait vraiment mal ce qui mutaza mutema te mutako ko lemba succès bandeko to sunga ndeko na biso Manzambi. Ça fait très mal et maman je pense que otika la nae là il sait sinon teta msuko fanda boy moi pas si Manzambi là au fanda ça va voilà. Et Toyaki Namke Oyo, mesdames et messieurs, dans le cadre de télé surprise, on était venu ici à Massina, Massina Siforko. C'est vraiment à l'intérieur. On est venu ici pour rendre visite à Manzambi qui est souffrant, très malade, vous voyez, moribond même. Kololpong Babin Ake Bimbe. Tant bazo menacé maman Bima Awa, mais Bimbe na okende okunda iso cette veuve qui est resté avec son jeune frère qui souffre et douleur wana ya veuve voilà Manzambi alali douleur wana ya veuvage entre temps aza susuka na ndeko naye akotika été bisa bango baibisa ka ser abomba cercueil posunga na kufi bakundela ngai ya somba cercueil abomba mbonga somba cercueil sunga na kufi bakunda ngai kamute sikoyo nazala kosenga merci na sengi na bandeko nyonso tu bazali kuna baoyo basungi ngai basunga ngai bayokela ngai mawanga nazali mutu ya komona pasi boye te tala nde nazali konyoka bilamba ya kolata ezali te naza na pantelo kaka mibale soki oyo ekauki boye ekomisali te alongoli nga pantelo wana alongoli nga oyo alati nga pantelo moko na bodi nazalaka nango kamte Manzambi koloba mingi te toyaki kotala bino awa Nzambe oyo biso obondelaka azali na bomo ya kotika ete Mokana Nzambe Sama. Pasteur Kosi, je pense qu'on va prier avant de clôturer. On clôture et puis on termine par la prière. Et merci, chers fidèles téléspectateurs. Merci pour votre soutien. Merci vous qui avez ces bons cœurs, vous qui pensez aux veuves, vous qui pensez aux orphelins, vous qui pensez aux démunis. Le cas de Manzambi puisse encore vous interpeller. Soutenons notre frère Manzambi qui est très malade, qui est souffrant. Mutazobela, yebite malade ni azobela. Il n'a pas de possibilités, il n'a pas de moyens. Vraiment, faisons ça, soutenons notre frère. Merci Pasteur Kosi, merci Raïs et Kangi Simabilili. C'était donc là votre émission. On va terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ce que je sais, aucune circonstance peut rester constante dans la vie de mon frère Manzambi. Étant ta mère puissante, car le temps des miracles n'est pas fini et n'est pas passé. Tu es capable de restaurer, tu es capable de restituer, tu es capable de remplacer les années qui ont dévoré par la sauterelle. Que la citation de mon frère Manzambi soit décantée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
pambola moto nyonso oyo nzambe akokanisa kosala geste d'amour mpona ndeko na biso manzambe. Pambola couple oyo eza na Autriche oyo basali geste d'amour mpe bandeko nyonso bakolanda nsima tika bapambola ma Seigneur de gloire. Sur la croix de Calvin, Seigneur, tu étais chargé de nos douleurs. Il est écrit dans ta parole, Seigneur de gloire, c'est par ta ministre nous sommes guéris de toutes nos maladies. Que la vie, que cette maladie, eux autres, nous vie de nous sommes en ils ont guéri na combo na Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, fais quelque chose, tu as été commissaire, na combo na Jésus Christ de Nazareth de tout sambeli. Amen. 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 Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Le temps des miracles ne sont pas commencés. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mon Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Gongangoya, ngoyo, Gongangoya, ngoyo, Gongangoya, ngoyo, Gongango yangoyo, yangoyo, Yaya sala quelque chose. Yesu sala quelque chose. Yaya sala quelque chose. Alléluia. Eloko elo lisayo, eloko zetu lisayo. Lobana Yesu sala quelque chose. Gongango yangoyo. Intimité dans Jésus-Christ de Nazareth, Yangoyo. Kota na kati ya profondeur, Yakoluka elongi ya nzamboyo. Ngongango yangoyo, ngongango yangoyo. Oluka ki libala ozwi libala ma sœur. Nzambo apesa ki libala za capable ya kopesa yo mwana ozo oluka. Alors le temps de Dieu. Alléluia. Loba yango, confessez yango. Yaya sala quelque chose. Jésus sala quelque chose. Le Dieu de ma foi sala quelque chose. Zambé nangaye sala quelque chose. O sala kabika moi. Sabalole. O sala
foi sauve. Losambo kondima ebikisaka. Tia elikia losambo zosala. Jésus-Christ ne mange jamais. Azamona motote pa bosana bilaka wala kayo. Kobumi seliki ate Yesu akosaka te. Jésus, Jésus. Alléluia. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Mwana na moto te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Asali moto te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Yonde motombole ya mabota. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon Jésus-Christ. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon roi. Reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola nakobanga nzambe ndeko. Debilaka nzambe kolata nzoto na vina yo. Okosopa masanjoli. Obola mweleki ebele. Mwana na moto te Yawe. Zamba kosaka te Yawe. Azali moto te Yawe. Zamba kosaka te Yawe. Soki akosaka Abraham ete mobange. Boni boni akosanga elenge. Soki akosaka Sara te na double ménopause. Ebanda boni akosanga elenge mwasi. Soki akosaka Abraham ete mobange. Banda boni akosanga elenge. Devant les prophètes bala kosaka elite ayanola ena moto. Ebanda boni akosanga oyo nandimela Yesu. Mwana na moto te Yawe. Zamba kosaka te Yawe. Yonde moya noli alosa. Yesu nangaye. 21 na makolo do kuta Miguel Yesu. Yesu kokisi bilaka. Apesayo nini. Le Dieu de ma foi. Zamba kondima nangaye. Malobana ye inoxydable nzulukaka te bebaka te Yesu. Yebango Zamba kosaka te. Akosaka te cervelle na yeza mobange te. Pabosa na bilaka pesa yo. Yebango longo na biso Jésus. Yemelika ya basatwe. Zamba kondima nanga. Zamba basantwe.
sala quelque chose, sala quelque chose. Matisanga lisusu, matisanga lisusu, Yahweh, Yahweh, matisanga lisusu, Yahweh. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à besoin que tu Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.